ça est un an uta mfumukimbangu atelemaka pona kosikola pona kobundela baindo pona kolongola moto moindo na boumbu ya mindele solo tata mama kobotama moindo eza kozala esclave te kobotama moindo eza synonyme ya satana te kozala moto moindo eza bonzambe couleur ya race noire eza couleur ya bonzambe couleur ya race noire yango nde kibomoto na biso yango nde race na biso yango nde valeur na biso yango nde sengeli tolinga moto moindo oza moto ya malunga oza moto oyo tangama na mokili na bapremière grande puissance ezalaki biso baindo le 6 avril 1921 Fumukimbangu ayaki kolongola biso na boumbu Fumukimbangu ayaki kolongola biso kitendi na miso tozonga na histoire tokomona ete Egypte civilisaka monde lokola bavaler wana Fumukimbangu ayebaki yango nde mundele ayaki mpona zipa bavaler na biso mundele ayaki mpona bomba histoire ya Afrique nde Fumukimbangu kombo na ye kozala Kimbangu de oyo elimboli ete mbangudi mozipoli mabombami nde Fumukimbangu ayaki kozipola mayo mindele bakangaki nde na bongo Fumukimbangu akoya akobanda misala na ye lelo le 6 avril 1921 baafrikain boyebi histoire na bino te soki tozongi na histoire tokomona ete mokolo lelo esengeli tosala bacarnaval mokolo lelo esengeli tosala batouristique esika oyo Fumukimbangu abandaka misala na ye solo événement ya mokolo lelo eza événement moko ya makasi koleka ya solo tata mama lelo oyo christianisme na monde bamonaki yango ete ntango bamemi christianisme matondo ntango baye na christianisme na Afrique ezalaki christianisme fonde na Rome barome nde mutu bafonda religion christianisme oyo ezalaki fondateur ya religion christianisme Constantin le Grand ye nde romain fondateur ya religion christianisme alors lokola balingaki ete badomine monde nde basalaki religion wana oyo ekozala lokola edomine monde mobimba nde bakotisaki yango baye nango ya na Afrique voka nde ntango bayaki na Afrique bakutaki bakoko na biso basambelaki nzambe mpungutulendo bakoko na biso bayebaki kosambela bakoko na biso bazalaki na bonzambe bakoko na biso bazalaki na politiki ya malonga preuve ane Egypte ezalaka na baroi Afrique ezalaka na baroi oyo wapi bakamba baroyaume civilisation de l'Égypte ancienne ezalaki civilisation le plus puissant du monde ezalaki biso baindo tocivilizaka monde preuve ane epa na biso tozalaki na baroi epa na biso tozalaki na baempire epa na biso tozalaki na baindustrie basociété oyo ezalaki kosala biloko ya minene mundele aye kokuta bachar na Egypte mundele aye kokuta tissage bakoko na biso bazosala bilamba tisi ezalaki bayaki kokuta coton na Afrique bayaki kokuta lin bayaki kokuta velours bayaki kokuta raffia bayaki kokuta bouksec bayaki kokuta bamatière ya malonga alors baindustrie lokola ezalaki mundele aye kokuta biso na développement ntango tozolobela mo civilisation eza mode de vie bamindele baye kokuta biso na âge de métaux baye kokuta biso na âge de la pierre taillée âge de la pierre polie âge de métaux donc métallurgie ezalaki baindustrie ezalaki preuve ane machine artisanale yango ebota machine moderne lelo oyo nde bakoko na biso bazalaki kosala bilamba preuve ane Diego Cao arrivé en Afrique en 1482 Diego Cao aye akutaki bango oyo na mwanda bango oyo bamemie na basolongo na epa bangolais kuna esika nkumu ezalaki nkumu roi nzinga nkuru na royaume Congo nde Diego Cao ake kokuta roi na biso habillé en lin tapi avandaki ya velours kiti avandaki en or Diego Cao afukami liboso ya nkumu roi nzinga nkuru histoire wana boyebi yango te padma te mindele bafalsifia histoire baye na bahistoire na bango ya molokuta oyo bakoko na biso babiyaki na bacourse d'arbre bakoko na biso balataki bacourse d'arbre tata mama tozala mikolo zwa poso ya nzete soki okolata ngo na nzoto nzokande bazwaki nzete babandaki kolamba yango babandaki kosala yango batisi
Alors il faut qu'on le bien. Il faut qu'on précise yango malamu. Pamba te Mundele asalaki falsification ya histoire. Ba falsifier histoire. Bakosi biso. Bakoko la biso bazali de Moyindo nègre. Moyindo azalaki na eloko te. Ah, Moyindo azalaki na eloko te. Po vane tozonga na Égypte. Tokonza bana Israël pendant 430 ans. Na boumbu na Égypte. Bana Israël na Égypte tokonza bango. Preuve ane tango baponaki Moïse abimisa bango na boumbu. Soki totangi na Exode 12 40 tokomona boumbu ya 430 ans na Égypte et pas na biso. Biso nde ba Égyptien. Alors tozonga lisusu soki tozwi Exode chapitre 3 verset 19 tina 22. Bokomona ete Yahweh Nzambe na bango azolobela bana Israël tango bobima maboko pamba te piller les Égyptiens et dépouiller à l'impératif bapiyaki biso bazwaki bilamba na biso bazwaki bomengo na biso bazwaki nyonso ya biso bakendaki na yango ekendaki kotombola bango sikoyo bokoloba ete moto moyindo azalaki civilisé te